Désormais, banapoto mokili mobimba, fimbu na fimbu, tu engagé ba reporter, ya ba matanga, ba feti, ba cérémonie nyonso tout mwana poto za na besoin ya kosalisa na Kinshasa, ezo senga filmage, montage ya danger, tozui vraiment ba caméraman moko professionnel, ba monteur moko professionnel, bengi biso na numéro eza affiché. En tout cas, Bogozala décidé toutes sortes de manifestations, matanga, fête, anniversaire, il y a moi na Kinshasa, il y a ndeko na Kinshasa, collation, makambu surtout, oyo senga, bo vivre à partir de Kinshasa, contacter toujours fimbu na numéro affiché, Bogozala toujours décidé. Thank you very much. Voilà, merci beaucoup. Bandeko Tubo landa biso de partout. Na pesina no bambote ya trop et pas ya ba tunyo surtout. Oh bo soutenaka biso, oh bo sabonaka pe massivement na site na bino Fimbu na Fimbu News. Na pesi merci na sœur Pauline Lumumba. En tout cas l'émission lelo ezali émission sans tabou. Na kosenga tocha na mwa mupanzi lelo na kosala mwa reproche muke kaka pona bandeko na biso basi nazo ebate il y a des fois soki na fandi mayele zo silanga nazo mituna est-ce que nzambe na biso o asala bandeko na biso basi nzamba sala bino boye lelo bandeko basi balingi lisusu forme o nzamba sala bangote oya kobaka boye oya baki na ndenge na chinois bimisi produit bazo baka nazali na bandeko na biso ya bana basi ba congolaise koto tozana Laura Chou azali congolaise oyo vivra awa na niveau ya Kinshasa kuna na mupanzi tozali na ndeko na biso Espérance l'international ye babengaka Lingombe. Lingombe ça veut dire tokosola mwa mingi masolo oyo etali bolingo mingi to banda na Laura Chou bonjour. Bonjour Ken Pianapito, pas les satellites. Boni. Oui, santé, ça va, Dieu fait grâce, on est là. Merci, je vais bien. Na Monica au fandi na yo bon lelo za émission sans tabou to meka koloba moi ebele mais na pesa maman Espérance l'international muswamba na habite okopusa na moi côté muke kaka bandeko ba landa biso vraiment ba mona yo maman Espérance mbote quel piana boni non ça va raza bien quand nous mona boni voyage à Brazza kitoko Brazza kitoko elengi alors ngai na zalaki na besoin to sola kaka mwa muke to pesa pe mwa ba conseil tange bino ba basi na si boye bindenge kini ya lelo zo tambola to somona mingi basi bazo préférer ko baka ba biloko na nzoto ko tia ba citron na yebite na bandana no na Laura Chou est-ce que ndenge nzambe asala bino na image nzambe asala la bino bozoluka bo se transformer boko mandenge mususu na bité Laura Chou moi conseil muke okoloba nini pa bandeko no basi. Voilà, merci beaucoup Ken Piana, merci na ba internet tout ya film na film ba abonné news to film na film en tout cas c'est Laura Chou. Na bi vraiment en tout cas vos websites rubrique ils avec sur mon sans tabou donc Ken Piana bi fois ya babiso et tant que ba fi to peut ça fait conseil aux filles vraiment. Ba fi mini ba comme tia bitia tia na nzoto na biso basi ba tia mini ba tangawisi ba ngai ka ba te kanga ba wenjani botara mini na bilanga ba tia ngona basi mais conseil ça que na pesa ba en tout cas ils a vraiment bien été. Donc moi si
tant que webi o a faire na yo tant que moi c'est ça que moi si bona papa pambate donc faut le ça ba recherche ko tira ba bakana ils ont pris ça ba conséquences et belé tout le monde a ba fille ba zo tira ba tanga oui si moi na ba fait belé ils a que non ba yo karapete so ko ba côté ana ba zo fille ana tchaka ngo yepe kuna kimba ngo so mbianga tche or c'est pas ça moi si faut ba kandini ya pour entretenir nzoto na yo donc voilà yo moko mona résultat donc un peu pour entretenir nzoto la kenga yo comme déjà pas gynécologue mon quoi ça que non nzoto no ya biso basi batia ngo savanté batia ngo ni tanga wisi ni nganya ni glace ba to la glace atina c'est non et ça pour sukola maika pompe ka toto ka biso mingi na kinya pompe ba même soka pompe toto ka nto na ko sukola ngwana o sokoli ka nzoto no bien donc o sokola vraiment bien propre to entretenir bien en tout cas aux résultats ya bien orozonga na okaka parce que notamment c'est élastique et à moi il faut moi et à moi ikangama okoma pe kanto tanga fonga malgré on a fait on a ba kike le racho ba ikena faut ko tara mai non ben infection pe il faut la ndoto basi yo ke ka to tanga wi sandenge nini mona ka ezongi na ngususu donc ça faut yebo sukola faut yeba ko mona ka ah to za msula ba centre ngwe belé ça na ah ba médecine sans frontières ça na ba kenda non olandi ba traitement na yo mona ke ndoto na ezongi bien infection pe il faut la ndoto moi si ezaka tanga wi système te kanga we za pe faut que vraiment aux soins. Voilà, merci. Espérance na habité Tolandi Espérance l'international Tolandi de Mama Laura Chou ndenge ya lobby et bongo yo conseil nini okopesa bandeko no abasi o balingi kobaka ponzo takibo mwa sezonga ya net ya mwana muke na habité okolo banini par rapport moi conseil ezama pour ma jeune fille mikolo bo mekate bo bebisa nzoto te nzoto batiaka bitata kata nzoto te nzoto eza propre na yo moko yo soki nzoto efongwami ezo simba te peut-être poser la pota libumu faut que je traitement effectuer bebisa nzoto ndenge konanga alobi okoma polele ezo simba suti bitata ezo bebisa nzoto toka masolo babetela biso mama biso ya kala balobi ke non bitata ya epesa mami cancer na clitoris obomi vi na yo kufa avant pour bitata propre na yo moko sokola mai bien soko moni zo simba te o saité em sous solo eza parfait soki dodorant soki nité citron pe bongo sa nzoto te ya kaka citron pakolo vandi to vandi même 30 minutes o pakolo bien tina nzela li soko o pakoli citron na kata makolo o pakoli citron bien o vandi même 30 minutes tango vandi o sokoli mai na yo ça ta 3 fois ozo mona pe ozo na yo normal au dodorant aux assuns a besoin d'en voter vous avez besoin de parfumé vous êtes normal on va moi qui m'a exacté yo quand son baquet que moi c'est ça pour na bilo yo tchaka na kati kuna non même ça va peu sur l'autre yo bon côté si na kati bo sko li banda poso na so bon cité ezandeni faut que bon ça peut-être tu repère ça bango pe raison peut-être bichacha wana pe raison zong sanzo tabo moi si ezonga neti ya mwana muke peut-être mibali pe balingaka bongo kolinga bongo za problème te siko za vie na o santé na yo lelo osali omoni simbi conséquence na ngo vie amoka mibali te voilà vie za moko ezali pe mibali te bongo Laura Chou na koyeba genre nini ya mibali o Laura Chou pena alingaka vivre na bango. Merci beaucoup Ken Piana. Genre Yami Bali, en fait genre c'est trop dur. En fait, nga linga mobile non premièrement quand on a comprendre genre nini ya mibali oyo lingaka parce que tout le monde a ba film mususu linga msu mobile ya pembe kaka azala moi ba mibalo balataka ba fashion mutu msu alinga neka mibala mundu mutu msu alinga neka mobile wa yengambe kaka yana bisa nini ya mibali o Laura Chou ba goût préférence à Laura Chou ma Ken Piana pitopali satellite en fait nga pe mibali linga ba chokote kaka dans mon bal so cha choko en tout cas musika nanga mobile il faut là ta peu au monique non faut zapper mobile azana page et puis quand on moi discours des aki à la tiango quand on moni boy moi o qui Gucci c'est ni on la tiango faut ça vraiment la mode on la taper ba griffe ou en tout cas on les a bagunanga mais elle na détester mibali choko vraiment pour na soit produit Ken Piana nga tia nanga chokote na ko kapena soit produit na ta na ba statut na ba baby que non ba ta choko musika nanga donc en tout cas moi je lutte contre l'hydroquinone na nga chokote en tout na rose a pepe moi na mobile aza choko et simba donc alinga mingi ba naturel. Voilà. Oui. Voilà, alors
Tantine Espérance nayebi ke yo ti boza yo za l'international muswamba nayebi te komba ngope euta wapi ka baninga te baninga kan tozala kaka na bao bayebinga moto ayebinga a comprendre nga bien dans international Espérance Lingombe izanga donc moi c'est bon ça kan zoto ya te okotisa utasoki nini oyo bongo te tokoyeba pe baguni ni ya mibali oyo Espérance alingaka mais oza mwasi kitoko mwakingo mwambe nayebi te baguni ni ya mibali bino mibali bozaka bakingo ndenge moko bana kitoko baguni ni ya mibali oyo préféraka ngambali faut poser propre pakola te po ngamo na pakola te soki na pakola meboni bomona ngo na pakola na ngai te faut poser propre et puis alibumutie alinga mbaya alibumutie na ko tuna pe question moko quand même et je n'ai bien noté poto na kati ya mission sans tabou non Laura Chou na sans tabou ba sala pe mo ba démonstration kaka parce que tozo pesa conseil pour mabala mingi ezali kokufa mabala mingi ezali kokufa ko tala bande ko mususu mususu abotama depuis abotama abandi koyeba makambo bolingo kaka na kimukolo balobi koyeba pe bolingo na kimukolo pezaka mwa défaut mwana pe na âge ya liberté so akoksi mwa 18 ans pe faut kotikela pe temps a découvrir pe makambo nyonso ya mokili est-ce que nazokosa okosite papa na ngai ken okosite wala peneza ya vrai ya solo eza solo okosite yimo po yebi yangochi to bandela ngo sundeni voilà Laura Chou na habité est-ce que na lobby mabe côté wana non ken pe question ezala nini na lobby bato ba koyeba makambo bolingo na kimukolo bazaka na défaut ya kosaela bolingo yango monaka mabale belé umelaka te mabale ezokufa mobale ayebi ba parti nini oyo akosimba mwasi na nzoto te po esepelisa ye mwasi pe oyo abandi bolingo na kimukolo azoyeba te nakosala nakobalola ndenge nini nakosala ndenge nini mpona certifier mobali na nga yango na oloba mwana pe so akoki mwa 18 ans mwa liberté wana pe esalaka bien mwana pe adécouvrir pe makambo mpo ere akende na ndako ya libala azala déjà na maîtrise yango na lobi est ce que nazokosa Ken pe no cosité en tout cas nga ozongi singa suma kanisi ne bara ezara temps oui on a comme Ken na tout nara ami moi c'était comme un ami malgré voyager déjà comme ami na to ndoko parce que nga na kola trop na mibali na tout nara nga lobi bino mibali bosala ndenge excusez-moi to ba ki dawe sans tabou en tout cas éloignez vos enfants et si on parle de tout et de rien donc il y a sans tabou na tout ni na bino bosala ndeni pour no lala moi si pour no coucher na moi si comment vous faites mbala mo karaboé et bon mouvement la bosala a répondre nga bino nga no Laura ezali Maël et mon zamba pesa biso déjà donc biso mibal to tamaja na sagesse na biso donc ebi ke non faut ça moi si boy faut donc ça moi si boy e ba makam su to ya koye ba rango na kokola donc comment na trop baninga koyo krama solo kolanda ba émission suspect de kaka mingi na ba butu ya on mona ke non mobile musu abi kana faut na sala moi si boy faut na donc ça moi si boy il y a d'autres filles pe o ba te ke non banda bala na mobile ya la ni ka fixe le ko e bembe wana ndi amabi wana ba comme ami na comme a papa ça ando pesa un conseil et la film soit là la peka bana ba coucher na mobile na ya la li ko e bembe isa mabi donc faut koyo kaka trop ko mona mingi ba maman oui ba maman bangala na bazana bona tabou te bon ba sans tabou oui ba on pela ba lo ba laksa ba fille laksa ba na ba on ke non faut mobile faut ça les boy omoni en tout cas nga peut-être na weekend puis na nga mobile so c'est pes nouranga en tout cas kanye pas c'est là siko nga na linga na yebaka poto na kati ya sans tabou to sengaki depuis début émission bandeko bo s'éloigner parce que oza sans tabou moi ba conseil pe et ça la bien moi kolakisa pe baningati ndenge pe batambusaka pe bolingo ba position nini oyo mwana mwasi il faut ba position nini oyo mwana mwasi soko ozali na mobali na yo ba position nini mwana mwasi okoza nango bien mwana mwasi asepelaka mingi soki mobali atie na position nini nabite loa nga kotika na bino na tikeli o micro o pesa kaka exemple na moni boza pe na mama Espérance l'international bosala kaka mwa ba démonstration bolakisa ke non nga so mobali atenga boye soit soki mobali atie makolo na nga boye soit soki boye là ça va wana bomeki ko pesa kaka cours moi cours ça la bien
mais Ken Piana sentiment nga za moto mususu te yo kaka peut-être ko servir pe moto na ko la ki sala ngote mutu ndio o ya po sentir o makinga o ba ndenge zo se passer voilà mais yo na ko la ki so ndeni mutu o nga na kozala naye ndia ko linga ye ba ndenge se passer voilà ozomona donc eza bongo donc batu mususu o ibino mama sabo lingote eza même so ya akoba na ko mama pa akota mbala mako ko eza la ngo bongo te faut tendre on va faut attendre on attendra sans penser à kitoko a caresser kitoko ba salo bien oyo batana biso ngama lo ba pela yo yango nga pe na lobi boye mama Laura Chou peut-être na otikele micro azola kisa biso ke nga na lingaka mobali mo batandesi wana pe toza nango pe besoin toyeba Ken Piana, donc ils sont sans tabou, voilà, allez-y comprendre. Ils sont sans tabou, en tout cas, tout le monde a, bah musicien, bah position c'est belé, donc moi personnellement c'est inutile on like ça. Parce que bah au bazar bah on a biso bah ebi déjà que non bah musicien bah oye bah position c'est belé bah musicien bah yema que non bah position ce soit qui colle et comment bah libokia qui colle bah ce soit wilkeze belé en tout cas bozo a peu temps biso peut toye bah ngo to yoka to tala tala belé donc bozo attend il y a kota là puis on est belé parce que eux ils ont baisse ils sont tabou donc allez-y comprendre international étant que fille étant que femme rien à poser aux questions il y a d'autres gens au bazar qui non moi si nae nandaku azo servir na nyonso aolambele tendresse quand le bio na ya moi uti msala neza na longoli parce que tendresse mais tu pas rater pourquoi mon araka mon bala moi qui mi fille et ba fille ba se plaindre belé est-ce que ekozala pona ayebi musala mbetu te kaka ekokozala pona moi si wana ayebi ko satisfaire mon bal nete na mbetu comment chérie on a bolongo ça compliqué pourquoi mon salam mbeto me na cuisine le royate oui maman mbeto normal mais na cuisine maman lambo ebi olamba te on bala sani ah ok ozomo donc eza ndenge beli mbe malibanda mbe muso alingara ayele osali table okoza pe ni pour mbe muso ozani olatuni na ba mena sili pla kata ezate akola pe mo pa simba boye ozo comprendre opesi mo appétit moi ke libanda ezate. En t'écoutant parler, on a que non, vraiment, muto funa ko pesa éducation, oui. Na katiote batum soupe ba landa biso ba loba ah. Est-ce que l'international ba conseil azopesa wana est-ce que ye moko te pe asalela ka makambo wana ba otala mipenda ngo minene peut-être pas ça la ba kisi peut-être msuto yebi pete mususu pe poto mone mwasi kitoko ba mipende fanda tout ça mais to ebite ameka ko expliquer biso pe meka ko kendene et ça la bien voilà international ngana kombone international na ko quand devait toucher ngo betisinga veut dire vraiment mais non ça c'est ça international wana ezaki non pourquoi non on a quelqu'un pense à poser mais international c'est par rapport à quoi parce que ben international c'est bon bien international c'est que vous international nanios ouais ya lobezate moi na piste explication belezate donc o azanga limta comprendre non bon ndenge mo pe o sepeli o le ko international mon pe ah aza international international ye vraiment lobezate ma bolingo ni ti ba biso to botama makila kon nango penza na biso ke kon nango pendeza na ebité o ko taper classe pe botito mo pe simbité mais ma bolingo za propre na yo tu vois na ba mama ti yo za mama moi na conseil yo tout comme singape ma pesa conseil moi na ngai faut ça la boue même na banga pe otambola ngaba conseil so bazo angote na c'est sentiment ça le ngeta mo ngabi sala boye yo ke osala ngomona mamuno e baby international pardon na lingina tu na moi que soit muke oze colonie na d'abord nga za muswahili province orientale na topoke ah bino basi akisangani na comprendre sikoyo na comprendre basi akisangani vena bazalaka pena boye sikoyo nalobia namoni oti kolobelo komwa muke loka comprendre te kolobi ndenge bokola mama na bino ameka ko lakisa meka na ko expliquer biso peut-être za na ba mama mususu balakisaka bana na bango ya basi te ba défaut mususu o bandeko mingi bazana ngona kati ya mabala peut-être faute ya ba mama meka na ko expliquer biso yo bapesa yo kuwa ngondenge nezalaka na moki mukolo be zokola mama zolakisa yo déjà ndenge babalolaka mobali ndenge ba servaka mobali meka na ko expliquer biso mais tant au coli déjà maman comprend que nous comme déjà
kolinga mobali komolala na mibali mama alingi mwana ye à côté à toujours moi na ngai omoni kuna basara boye omoni kuna ezala boye de maman ozo expliquer makambo nyonso tout donc ezala bongo maman alingi mwana ye ako expliquer mwana ye de A à Z mobali basala kana ye boye omoni na mbeto kuna ya fo bongisa bien omoni pon papa kindete faut sala boye pour garder relation na donc ezate que non hein nazo bon comprendre kara. Alors international yo outi mingi Braza hein c'est ça outi Braza ma balobara ke non ba fille na biso a so ba ke Braza ba botola mi bali trop ya ba comment ka Rolanda biso ba fille na biso ki pourquoi parce que ba mo ba yebiti ba fille congolaise mini vraiment ah nous avons sala biso sunga biso hein neti nani par exemple si ka to telemi kabu yo mo comprendre que non oh aza oyo ya boy ye aza ya boy ozo comprendre do ya bongo siko na ba eloko ni nesala que yo bi que non soto telemi excusez-moi soto telemi mutu ye moko comprendre que non oyo aza ya boy oyo aza ya boy siko bango pe ba ka basi loko biso siko lo nesala ba ye ba ko entretenir nzoto na bango te tonde to biso ba fito ke na makam na biso akina to memi yango kuna parce que quand on parle de makam zebele o ke na ba 2 mois de domination ke dominer mi bala ba to botela ba mi bala ba takuna eya quand on est dans Zaboui donc comprenez allez-y comprendre oui ça sans tabou ah te bato bando ça vraiment sans tabou ça rubrique hein donc ken penalo ay ka juste ko visite ko assister biso donc assistant ça n'est que non yemo akumbela bato pour monaki donc to bando ça vraiment sans tabou version rubrique na mina biso film avec notre sœur internationale ka aza le bienvenu aza excusez-moi la bienvenue na kata ya film vraiment ouais donc vraiment on a besoin non que donc faut bander là non 2 fois bosengi sans tabou donc en tout cas nous sommes là tous on avec ma sœur internationale pour nous ça la rend sans tabou et to ben éloigner vos filles pour battre binganga babi que non maman pour ça la bémission na boye baka bango balo balinga sans tabou te balo baka non ba film sur internet ba comment on finga ben sanité na ba télé ben c'est que non faut boye baka ndeni on ça to na bana awa to batuna makambu biso vraiment ah ils sans tabou to bi que non éloignez vos enfants parce que tout ici on parle de tout et de rien to finga te to ba juste makambu la réalité parce qu'il y a d'autres filles ba ko entretenir d'autres na bango te tina ba chambre na ba mbeto na nda couper ba film tout ba raté oui alors international conseil no ko pesa na basi vu comment ça to conseil ezaka mama nzoto babongisaka ngo kobongisa na ndenge oya bitia tina kata nzoto te nzamba sali mai eza eloko nzamba sali mai wana elo moya naturel sokola moi il faut ta en sokola nzoto ozu pe attend penza sokola penza nzoto na biso ndeza boye tant bongisa ngo bien et puis na kata makona biso ba surtout biso mo bata mo nzoto bo soki ozo bongisa nzoto bien te e kozala mwindu yana ba oui yana ba film subara mi pende mwindu c'est quoi solution ni ba rosala pour ezala bien te maman ndeko nanga sokoli mana bien et puis mingi biso bata mi faut chama ma cycliste ya kati ola tempo ça l'affrontement wana e be bisaka nzoto bon ba ber de karité oko pakolo siso pakoli na kata makolo bien pona o ça l'affrontement te yo saka no loko tozaka sosokoli kozuka mai mafuta no pakoli otamola ndenge wana siko kuna soke baby ya papa otala ndi epesa pe petite ndotala obo posa olia wezati yo yebisanga atia mungu ape akote za ndi olia manga mobesu siso keza tonga yo likofocha mungu vraiment tala kaka aussi mandela okene toujours moi petite moi bekuna ebetisi motema comme ne côté kuna après leli yo quelque chose qui babilo na kati wana mais mbala kena ye o sande le quoi ndeti citron on ko beta c'était moi bien yana ba film suba za ba dégager ka moi pe na film non kokité citron na toko itiba ko utiliser ndenge kasi citron on a beti so citron parce que ce que zo dégager quand zo tché déodorant ou tché stick moi que simba te solo ko baxa mal citron ezaliana ozu citron na vo sokola mai o kati o tena kata makolobi on affronter o niki na sama be na mapekati na ndali soko o niki o kangata lipoto serviette o vandi tant que tu servette et sueme serviette na quelques minutes mais 30 minutes pour que sokola ya so ça dit bon moi sur un autre solo même au bali pour me ba solo pas aller ya mon ba mo so va na ko va na eboete et lekeli kuto ba matikelo mo nelongi ozomona ka citron na mibali basi citron ebongisa nzoto
tant on sukoli mai no saka 2-3 fois sili yo ça la rapport na mobali mobali tie zolo à côté et yo mate le ba solo quoi attends to wala takata ndenge ni mama aoyate et chatanga ne azamna zamba mo solo non vivre na ndeni ata yo moko vraiment c'est pas normal. Vraiment. Alors, comprenez donc, la rubrique qui sans tabou. Donc, en tout cas, nous avons besoin de bandi là, sans tabou. Ouais, bon, Seigneur, tout le monde, ça, en tout cas, na espace à moi, en tout cas, tu promets de sujet belé, au pas dans la suggestion, numéro Ezawana, hein, dans le suggestion na bino, au bengi, oui, tu as pour répondre à bino. Donc, vraiment, international, tu clore na biso. Alors, numéro de téléphone, les avant que ça conseille. Numéro na WhatsApp, oui, WhatsApp. Eza 00 242. 06 880 10 29. Oui, bandé là pour 00 242. 06 880 10 29. Oui. C'est ça. Voilà, donc international conseil siko ya suko pesa na mibali pe basi parce que beti mi comment basi ba fille et pour na mibali moi conseil kaka vite fait pour tout clore. Le conseil pour la mibalo ba za rappelle nzoto solo ba na droit ya ko utiliser. C'est pour cela ngana lobi boye même mibali so nzoto solo et bi ko bonsa nzoto na hotel ya ezaka citron avant chocolat en plus il faut se raser bien. Tant on se raser qui toko au citron au pakoli au vendre quelque ya atomboli biloko ne ba mbuma so atombolango a potango citron bien na sekuna tina lisoko oti bien. Oui. Normal. Vraiment, donc allez-y comprendre, vu que Tozana international, moi pour quelques quelques jours, numéro ne pas qui n'est en tout cas, vos petits code Nabissa Mboka 00243 90 68 48 91 de Nasuka. Donc pour la meilleure édition na bandela 00243 90 68 48 91 de Nasuka. Donc allez-y comprendre. Merci à toi international. Donc au pas on a besoin non pour contacter Laura Chou. Donc bébé de la presse congolaise, mon numéro est Jawana na iko affiché wana. Donc Laura Chou binga ba mon nga WhatsApp suggestion. Vous avez besoin na à ça la sous émission to ba la za na mikolo vraiment to ça na ba ils a ebele oh suggestion oh ba maman moi to bien tout à l'heure que non Laura ne s'est pas dans ça là non ba no bingo to so la. Donc so poser une suggestion na yo. Donc to en biso to finité ça ka to pesi conseil oui parce que bato muso ba no ande ni fie wana akelo ba no ba net par rapport na ba opposant nga question mo bikende ndeli bato ba ka toujours ba fina biso ba so akila ngamba za mibala bato ya c'est ça de ya nga fini na ngamu tuti ya te que no basi akuna ba sa tete eza bongote ande fo propre na même so muto mo zo propre ça ni akozoyo donc faut bon ça quand to bonga mabandi kwa basi. Vraiment, donc il dépend de savoir-faire à mutu. Donc il y a bandingi na emo kwa misala na bandingi na ko entretenir njoto na e ngo sala ke na bo moni amso la na international mo ke ba PCPM super zap comme moi na international peut te confirmer pe kaza international en tout cas tout ça pendant moi quelques jours tout ça nous va sans tabou en tout cas abonnez-vous massivement on a film bientôt bozo anniversaire bon anniversaire te metto fêter 21 000 abonnés film donc on a 22 000 en tout cas 22 000 déjà. Kalaté donc pour s'abonner massivement tout ça autour de la piscine. Je vais là devant la caméra on est ensemble donc bambote na batutu balandio moto nyos o ayebinga wa bi expérience lingombe international la piscine no ambote pisika tu bozali interne yo azar vraiment pour la bino vraiment international ça pour la bino en tout cas c'était très gentil de ta part en tout cas on est là pour s'abonner massivement quand on a filmé la film micro surtout ça non boito qui na banga bouye donc to qui maintenant ba polémique comme ça photo qui boito ça fait conseil pas mon non toi basi pour perdre mon ba conseil ba nini ça en tout cas tout mon ami Mikolo Zoya na numéro en tout cas avec le même plaisir bisous bye.